nga bakota poison abimela soki mbondo nakomela wana ya nora te textuellement nora mais ye te neni sikoko vapeur mopepe okende kaka boebeti tamu putene par rapport moni bato bakokanaka pe okotala simo mosusu bobi okanise Jean-Flix mais Jean-Flix te ndeko na ye me ye te ndenge mopona image ya nora ela ye te ya nora te nga natali image wana bon nyonso yelaka nga Jean-Flix tala na nyonso otalaka kaka Jean-Flix bayebiki nga l'homme de mbanga danse te Jean-Flix tala na yo moto amega pronostic ntango otali video omona onde te eza ye te mayebi bulo ye te lider malini kasanga ndebisenga bongo Marlène Kasanga nga Jean-Flix peut-être on a somo trop eza que Gisèle abandaki kotinda yango epai ya mobali na ye et que mobali na ye compte na ye ezalaki déjà piraté déjà ya messenger et puis récupérer vidéo est-ce que ntango ozotinda te mama sentiment yango elekela o kaka papa na baniveau moboke non ozwa pena disei pena kaka mobimbaka na ndenge age non kata mutu na yo tika yango na raba kuna yo akakishasaka bongo kado parce que ata balobi ke oyo Juvenal qu'est-ce qui prouve que Juvenal parce que tozomona face ya Juvenal te nende tozoloko de papier elenge ya Congo Glodide Asika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga pro mazolela Tracy Mbelenga mazolela Tracy Mbelenga maman nangaye promotion bonne année égale 2017 Ayuna la box Orao Télécom avec Wi-Fi pour recevoir plus de 200 chaînes de la télévision à Bino Bobo Zerake, tous les chaînes, Lokola, Kimbangu TV, 1 et 2, tous les Siloé, il y a Pasteur, Moïse Mbié, tous les chaînes, Lokola, La Foi, TV de vie, Chemin de l'éternel, Espoir TV, ma série, Novelas, pour la maman, il est pas jeunesse, pour l'éducation Yabana, Bissoba, Tolela Sport, ma chaîne est belée, il y a sport, et surtout, il y a Liga, pour la Bissoba, Tolela match. Pour la Bissoba Brazzaville, on est devant la Brazzavillois, Télé Congo, DLTV, MC, il y a Paul Chinois, on a vu de la TV, il y a Paul, vu de la TV, il y a Faux, vu de la TV, il y a Wan, vu de la TV, il y a Wangela. Promotion, bonne année égale 2017. Ayuna, Orao Télécom avec Wi-Fi, leader Yaba Box. Ouais, merci beaucoup Nabato Toubalela, tonton de la presse. Juvenal qui bat la garçon bizarre aux événements brusques et dangereux suspects. Merci Nabolingo Nabino, on a confiance. Nandega Bozwali Kanisa Olanda Abiso si Elengia Congo. Topé Sabino d'actualité na temps réel. Talara garçon bizarre. So Asemi Venam micro c'est Kindoki. Alors par rapport à l'Isolo et à Lelo, je reçois pour vous pour la énième fois mon confrère à moi, Jean-Flix Bassassal, 4 fois. Grand prêtre Moté Mayaser Rwanda, où il y a un minute et moi Ebi. Donc, Nanenga Bamakambo, attends à Romboa. Vraiment, tu éviter quoi. Non, tant à ma caméra. Alors, avec lui, nous allons essayer de parler tout, sauf rien, par rapport à tout ce qui se passe ici dans milieu de la presse, par rapport à Nenge Moussalango et commis Fama Nenge Tengama, to Megape ou sur la peine yango, pour ça la plaisir, na bateau tout bala Nabiso, Tolara Madame Nina Mboui. Nina Mboui, vraiment la grande dame de l'Angleterre. Del Djogo Bagou Danze Bi Maridon Kitumba. Jean-Flix Bassassal à qui je dis bonjour et bon week-end. Bonjour, Juvenal, tonton de la presse. Ça va? Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Omaraba Louf. Louf kuna yarani. Ah, te. Kuna na kota Bangolo. Kota Bangolo. Bangolo côté Mboka Angola parce que Angola pas tiki na Bangolo est belé awa. Bangolo pas belé awa. Ba kuma ba congolais. Mais la réalité baza bangolais yango pe ngapo na grand bout na ko kotsa ba congolais na Angola ba kuma ba Congo bangolais ndengwana on est en lokumu te masolo te c'était magique on y a taillé no comprendre. Alors merci beaucoup Bassassal lelo oyo par rapport à l'isolo photo beta to keneka tout droit au bi direct presse lelo na habité surtout bengango presse ya mutakalisation to presse pendant que ba ndeko pena ba ye
il faut baper ça sang on a bateau baolanda biso. Mais est-ce que vraiment journaliste azarape na vie privée oyaye? Mais qu'est-ce qu'il fait au jour d'aujourd'hui s'il faut te mettre à l'isolo? Motutel mutakala na ye, babimisa ngo motutel, babimisi mutakala na ye, motutel mutakala na ye. Tout ça, qu'est-ce que tu t'es dit? Merci Juvenal. Merci Kinan. Parce que affaire à mutakalisation wana, ils ont ma vie privée à battre. Ce qui n'a pas été par rapport à l'isolo, donc parce que vous avez un retard, nous dirons je l'ai mouqué l'isolo à Gisèle Fouy. Si je comprends bien. Ok, maman n'est pas Gisèle Fouy. Nga tangi comme un mouton à terre. J'en fous actualité rabia, ça va naïbi actualité de l'ouke langai. Il y a Gisèle Fouy. Il y a un yégo. Voilà comme ton lobby gaité. Tu peux te solo mususukas. Il répond à la question langai. Donc presse n'engezawana, eza presse ya motakalisation té. Presse eza bato ba informer bato. Avant diwana azako pesa info na ye, yo muto yebaki info wana té, okumba moko formé na masolo oye apesi wana télévision. Lelo vraiment bon. On a profité quand on a maloba na yo hein. Si on mutakala o ekomi lelo to mona sert na bisoir mutakaliser vraiment to yoki ke femme mariée mais mutakala boy vraiment na ebité yo moto mo na vidéo na pena réaction na pena nini. Te ngala tala ki vidéo wana na otala avec beaucoup d'inquiétude hein. Motali kaka. Kaka po na ninga na basi réellement ezaye. Otali kaka. Taliko Nathalie. Na moni réellement que eza Gisèle Fouy. Mais la fille Aza, donc femme mariée, mère de 3 enfants. Babiloko boko totali wana. Eza biloko alors sur la internet na Messenger, croyant que sur la John parce que John est camerounais. Croyant que sur la John est sengié Gisèle n'enga boye, ça l'a plaisir système n'enga la kaka. Ayeb que na cause na John ngai. Pas atteindre ba image, pas atteindre. Mais on commence à souka comprendre que oh, ndenge to solo laka na pas to tchaka ba code oyo azo combattre moto oyo. Papa c'est vrai yo moto to solo na yo mbali nanga. Mbala mo jwanga be sambwe. Oyeba kite a otindi boye ponga na doser situation oyo e bimate. Il faut yanga na yo système ma solo. So que système te pesanga $5,000. Pauvre maman wana ko $5,000 wapi. Gisèle mais non comme eza na yeki sir na tundela mobali nanga eza na mobali nanga te yo monike o panza ngo na ko préférer gutu o panza yango ke na ko lala na yo tellement déjà fidélité à moi la mwasi abi c'est mieux que de panza ngo ke nga na ko lala na yo faut condition pesa ki yabi yaka to lala nga na yo pour na effacer ba image voilà donc Gisèle aboya ki na alors, la question qu'on se pose dans le bateau tout Hollande Bisso, ça sale. La relation amoureuse, que ce soit un amour à distance ou de près, on souligne bien que femme mariée, on n'est pas là pour juger quelqu'un parce que tout le monde, bon, la majorité, il y a exercice. Pour le banamutu que on lingaraye, à considérer maman ya bana na yo, papa ya bana yo. Eloko oyo liaka midi tongo poko. Ya te eloko mona no mona te mais oyo liaka midi poko. O pino za ulamuki pino tali pina mère ali quoi. O baye pina chimoko sim pina te mère ali musunyali. Il faut ka ko kenon ka bongo ka ko saba jaba vidéo pour dire na ema na yo que tu l'aimes. Te mais balaki à distance na moment wala. Mobala laki musika na voyage, moi sina kisasa. Mobali aza mututi, ba sentiment be yaka. Ah, namona susu chéri nanga face. Chéri babi non, comme papa na bana nanga. Tala ba masolo ndenge zalaka. Apesi na yepe. Donc ezala ngoma bete. Nga pona tinda ba image na tinda yanga momère yanga chéri. Et oui, nga na tinda la poto. Mama ba la fanyerero boya kasumbalesa. Bon, bah ça sale. Donc yo pena donc wana pena do mutakalisation na yo pena mère pena. Tinda la mère. Tinda la mère. Azana ba yebi. Na tinde la ba image et boga to la liga to la biga bo e bon tongo to la rabo ba ça sali 4 fois grand prix yititi l'autre et moi là j'ai confiance j'ai confiance j'ai confiance en elle sikoyo ba jar ya ba effet ya bo eza bientôt eza mabe eza ka moto a panzi yango na moto a recevoir ki yango comme chéri na ye eza normal
net Juvenal chéri na atindeli yo eza nango normal kitoko na elengi na kotala mais soka mutu moko azwi yango apanzi yango nde comme mabe yango honorable Zekiri Babaswe a soulevaki dossier ya kolandela bato to bapanzaka ba image ya bato sans autorisation ya mokolo image. Mais en fait, est-ce que technologie et mathématiques c'est par rapport il y a internet que ba messenger mon peu comme oui ba vidéo ba photo et puis publier cause appelle mon quoi ba lolenge bongote que peut-être parce que ngana lisolo on a yoki et ça que Gisèle la bande ko tinda yango epa ya mobali na ye et que mobali na ye compte na ye za qui déjà piraté déjà ya messenger et puis ba récupérer vidéo est-ce que yango na question nga vraiment na ninga mabete bato ba Hollanda biso est-ce que ba exercice a bongo kaka parce que tant na yambi ota que confrère na nga pesa message mo na bato ba Hollanda biso ba capter to pesa la analyse mo terre à terre est-ce que ezaka bien kaka il faut ka kotinda kaka ba jara ba élément ya bongo ya na muto linga pour la seka ko linga eza ba sentiment ba kanga ngote soko kanga ngomto souffrir sentiment ba impossible kanga sentiment siko pour pas pirater oté on a trouvé bien na WhatsApp parce que WhatsApp est un numéro na yo privé tant on tinde ko ya pas Juvenal tant on tinde ko ya pas Jean-Flix mais na message comme pirater de wana et comme ba risque belé ba ça sale sardine na nio batinde la biso a monter comme etika la ka na Maroc ya kabo vidéo on peut tango sala ngo parce que au cas où on ne sait jamais on sala ngo teke mutu etika la na Maroc et ya kabo voilà peut la probabilité surtout que première probabilité est bien ya mutu ya sardine idéologie ya mutuga okatika pas koto ekena ngo tinande bimba pela mef Juvenal pela mona pela ba faire quoi te mère nga talanga ba yebi que non Jean-Flix o atindela ya yebi quoi eza na ndenge wana mère yebi na mère yebi siko est-ce que moi si européen moi si na yo bon disons to tchaka mère balifan quoi moi so zana ye o déjà bo bimba rapé et ça PK ka processus mon PK normal PK il faut PK ka moi si yo ça la na ye pena o la mungi pena simbi te bore ya li quoi il faut PK ka o tinde la ye kaka biso to za africain mais pas toi vivre na poto masolo ba mulongo le côté ba mulongo donc tout comme tout ça ba mulongo le côté ya normal réalité ba mulongo le côté yo tango siko nengo za wana basasal sans polémique au fandika bo mère a parlé quoi o be petite sœur na yo batala bo oh na page moi munene pena la bouche autorisée panza sango batali pena bo mère pena ba faire petite sœur na yo soit nzele na yo réaction eza comment siko Juvenal ti na komona ndenge wana ye muta tchango na page wana a gagné l'oni a gagné l'autre hein siko na lobi ba kolo site ba luka ba base na mona ndenge na bango pour attirer bato informer bato bien il y a un sexy à Tchenaï pour ça les baise si on a pris la question bon dossier à Gisèle Fouille est-ce que comme sous non ali sous pembele bon a habité vraiment na bato ah na na katio déjà et matigande na katio parce que image ba bela nora wana ba ebi nora te wala nora te ngaba ko tsa poison abi mela soki mbondo na romela wana ya nora te ba textuellement nora mais yete neni skoko va perdre mon pépé OK ne ka beti tamu tutel par rapport moni bato ba ko kana rappel au route la chimo msusu bobi ah o kan c'est Jean-Flix mais Jean-Flix te ndeko na yebe yete negi mo na image ya nora ela yete ya nora te ngala tali image wana bon nous soyez là nga Jean-Flix tala na nous sommes là kaka Jean-Flix ba yebi ke nga l'homme de mbanga dans cette Jean-Flix talanan yo muta mega pronostic tant on tali vidéo on mona onde et là yete mayebi boulot yete leader Marlène Kasanga ndepsenga bongo Marlène Kasanga na Jean-Flix petit on a somo trop maleki Marlène te mande Marlène ndepsenga Katinga ça aibini ni o kainga te a répéter so yo kinga noko to leka o kinga déjà siko bon na habité vraiment na habité alors bino ce qu'on association na bino par rapport à Gisèle Fouille oyo
Azali président de l'association, mais il paraîtrait qu'elle vient de se retirer par rapport à l'engagement tout à la télévision, à se concentrer tant que mère et à foyer. Puis voilà, qu'on a et vous avez le mot de carrière, personnalité de bienfaisance, quelque part, image très dans mi-temps bateau. Oui, Gisèle s'est retirée dans Asbel, il y a une as des médias, avec ma présidente, donc vu ma campagne dans le Canada, non, comme on a numéro 1, na s'est retiré, na la ma campagne, parce que le dossier, nous avons informé Juvenal, il y a déjà un parquet à grande instance, et en plus, il a informé ANER, na la sécurité de la police. Il a déjà informé, il a saisi le dossier pour nous la moto, ou à reprendre l'image. Donc, il y a une situation de cylindre, à raison de la vie des médias. L'image, que non, au titre de l'hyper, au titre de l'hyper, au Kabouani, au Mongo, on a esprit à faux, à gauche, ça fait tout le monde, ma belle ou bien à Chobo, Bayibi, soit quoi. Quand il y a Chombo, les technologies évoluent, Chombo comme la code. Si on y a Chombo, les lots, ok, on a même l'image, aux images, on a été. Pourtant, on a écrasé, on a réinitialisé Chombo, on a l'image et Kei. Les Arabes, on a eu pire, il y a eu code, on a eu image par rapport à la code, sans code à Rose Angote. Si on a eu code à Rose Angote. Merci beaucoup, Jean-Flix. Vraiment, tu as juste un rapport à Bamakambo et Salama, pour éclaircir dans bateau tout Hollande biso, mais après ça comme il y a mutakalisation, pas mutakaliser. Juvenal, et dans la bateau oyo, ça la ndumba la presse to yebi. Et ça na ba job ya na masola ya ba gigolo na TV to yebi. Mais yebi bateau ba ça la ndumba la presse. Nay bangoti. C'est là oh yo lo ba vérité. Seconde, ça l'est. Bateau ba na biso. Tant on a 3 personnes ça la ndumba la presse. On a provoqué dossier de à parquet. On a dossier et là Jean-Flix na parquet. Kotanga kombote. Kotanga kombote pesa ka aider. Il dépassait Belén à TV. Pesa ka side mba morphologie. On a la longo la dès que moi la malam na télévision. Et ça Gisèle Fui. Muto yo bande ko longo. C'est a commis de moi la mabe. Déjà là entre parenthèses. Na la longo la yé. 2 Nana Boduga. 3 eza Mami Lela. On a la longo là déjà na maso. Oyo banaki ko longo là si ko. Batambo la vrai bien. Mais oh longo là to oyo banaki ko longo là. On a banaki ko longo là. Jusque là on a longo là qui a moko muta ça le roi décevoir maintenant à décevoir pété. Non. Image il y a atteindre la journée. Gisèle quoi. Décevoir ça le bien été. Décevoir pendaté. Et que décevoir surtout il y a que d'accord dans la ngomjo musus. On a décevoir. Mais le quoi que ne vers journée na décevoir pendaté. Merci. Conseil ni no pesa na bateau tout oyo bon ça la baja ba bilo bon parce que c'est normal. Batika batika basi ba homme public, ba femme publique, on va les la télévision, ba sportif. Ba dans la vie privée na bango. Juvenal, yo faut bala un jour faut bota bana. Pour nous rebota repasser la gymnastique nin. Pour nous rebota. C'est pas rapport sexuel. Et ça pas moi là. Donc pour au bota malelo ba parents là yo ba sala ki système de jeu ba bota Juvenal. Donc yo muto ali ko mona ke ozo ba image ba to panzaka yango ozo gagner pe le côté. Ça ne sert à rien. Je prends dans Paris moninga ya Blaise Toron pa mobala mi fille na Jean-Flix ko kota kana ba zo ba wana te. Effectivement vient na kota na ngate pa mbe sala yebi na kota ngote mais bato ba tumbola na biso ko tumbola. Na ko senga na oya pesa ki image publier image ya Gisèle Fiwana. Dossier na yo ils en a parqué à grande instance ba la ne la yo et puis ba kanga yo yeba na kezaki yo donc au bet na faux pôle merci beaucoup grand prêtre c'est un plaisir ya mbayo pour kala pena motro na boluga ya vous expliquer ka bana mai par rapport à Indoussa 2 personnes 3 personnes en boula idéologie Léonie Lukelo Bassasal. Wanan. Okite Léonie Lukelo Bassasal. Merci beaucoup madame. Parmi Bassasal, grand frère propre. Moninga ya Blaise Toron par Paris. Dans le labino mabe. J'y vais parmi. C'est un bloc na mai. J'y vais parmi Bassasal, grand frère propre.
baborne eza ezoya za calme ezoya wala mwana poto kala ezoya Maman Léonie nabwaki trop Maman Léonie on est d'engagé on se l'autre yo zo pas pami na place te rompa. Moi c'est la grande famille Bassasal depuis quelque part, je vous aime beaucoup, on est ensemble. On nasi Bassasal kaveka kwenda futuka kwenda ye chaque mois la kisasa kaveka mobali ya Marie Mathieu. Merci beaucoup. Alors on a besoin de retenir que c'est pas bien. Mututu a sa vie privée naie. Mututu a sa vie privée naie, même Banan Bassasal pe Banan Bassasal a sa vie naie, vie privée. Donc à part aussi ma micro Nassima Pena micro na jupe chombo. Allô, bon, position. On s'en va prendre. Mututu a sa vie privée naie. À quoi bon? Il y a aussi la mouninga mabé. Et après savoir qu'on publie ba genre ya ba image, qu'est-ce que vous gagnez? Et puis pardon Jiffy, na bakstaboué. Soki ezalaki mobali ya Gisèle ayebaki ke masolo o Gisèle asalaki autre de la mutu mosus. Yo oza sûr que ne Gisèle andaka jonga lelo. Ne libanda pour vous dire que John a informé que il a pas naïe que moi c'est dans la routine dans la image yango lelo Gisèle na John a parlé moko bakabona bangote batu bakokabona te baza parler moko pour vous dire que Joanna ayebi que Gisèle a routine dans ngai. Voilà. Alors retenez ça que non, c'est pas bien yo mutu o pirata rabatu boina yangana ya mananga biyamba yambati ko yamba babiyamba yamba oyo pe mabeli susu pe kaka. Donc ko pirater mutu ko publier mutu pona ba compte rendre mon boy kaka pona yo oyo kaka ke bien mutu wana sambusie yeba nzambe pe likolo a omona yo lelo mutu akotika na ba souci ba nini ba makambo belebele même ata yo pe cho ke bo kaboni pe na nzele sorti bo kaboni pe na noko moko boye à quoi bon tant batindeli ozo yango directement supprimer ngana lo baka bon po babilo on peut komela na ngate na sala pe ba genre exercice on te ko nyoko na nzoto pour rien donc na ko pesa conseil na bato tout ba olanda biso et en plus bino pe ba envoyeur na ba receveur tango zo tinda te mama sentiment yango lekela okaka papa na ba niveau mo ke non ozo pena disei pena ka mobimba na nengaje non kata mutu na yo tika yango na rabakuna yo ya aka kishasa ka bongo cadeau parce que ata balobi ke oyo Juvenal qu'est-ce qui prouve que Juvenal parce que tozomona face à Juvenal te sentiment lekela yo te tina misisa o se retrouver na mbet hôpital. Voilà, merci beaucoup. Même à Tabaïma, on peut avoir un immeuble, mon esprit m'a bé, à Rosalo, faut capture des crânes à n'engager. Donc, voilà. Alors, merci beaucoup, Nabato Toubalandi Bisso, vous avez déjà idée. Mais tout ça, on a pour un conseil, peut-être un conseil en temps réel, parce que Mireille Biengasenga, donc depuis quelque part, tout cela qui est Mireille Biengasenga, donc voilà. Merci beaucoup na conseil na yo merci pe na bato tout ba Holanda biso Adel Joko bagudanze ya ba Joko donc Mibas Bassasal vient na nga yo ebi masolo un grand merci Mibas na boki pe trop maki coûter tout ka faire et ça appelle lokote ça est lokote nini Mibas Bassasal un grand merci à Enik Josué Kakou jeune frère de tous les Katangais depuis Canada depuis voyager à Tilelo azongate préfet Mate 001 code mondial ma solo Tracy Mbelenga pour la même magie. Nous disons un grand merci à Epucha et Mangenge la mère is back baby confort de famille d'Achatian Koro. Nous disons merci énormément et aussi à celui qu'on appelle vraiment habité quoi Bob Kinzondo ya Bob vraiment habité vraiment habité quoi vraiment Bob Kinzondo ya Bob Fenanga ma solo un grand merci énormément celui qu'on appelle Maridon Kitumba ya Maridon et gros bisous à toi Jadé. Il y a quelque chose là qui se prépare. Jadé, gros bisous à toi de la part de tonton Juvenal qui bat là. Et pourquoi pas celui qu'on appelle Solange, son pas Solange depuis quelque part. Donc voilà. Oh ayebi oh pas ebité ayebi ka te bato tout balandi biso pour un conseil tozaka wana bokomela biso
Merci. Tracy Mbelenga pour la même magique. Glody Diasuka, la million de la presse congolaise. Batekindo qui baso minganga basale le hote avec les namba babolé na butu kureke. Non non, ça venu yo kureke devoir à domicile. Boya Juvenal au baiser bembe boucle. Glody Diasuka, la mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga pro.